Karine Mokonzi sans visiteur oyaye na kati ya château esali mwa mikolo ebele me na ndimi te yango mutu etindi alatela kabelo modele wana. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi na kati ya château, Karine Mokonzi toujours na ye pa feli oyo azali fiancé na ye pe oyo bazali kosala libala. Bango wana na vie ya château. Me tangu totalaka na belili na kanisa tomoni Karine Mokonzi asali mwa mikolo ebele sans ba visiteur oyaye, sans batu oyaye. Me ezali mikolo ebele te na mwasi oyo azali kobala, na mwasi oyo azali kochange vie, na mwasi oyo abandi kobanda vie oyo ezalaka mulai, vie ya famille, vie ya couple, vie ya mariage. Yango wana soki bozali komona Karine Mokonzi asali mwa mikolo ebele bazakaka na oyo ya ye mobali pa feli. En tout cas ezali malamu mingi. Eleki batu oyo basali 3 ans na fiançailles, mwasi mususu kote na ye, mobali kote na ye, bakutanaka kaka samedi, etanke inane ezana 56 samedi, samedi mususu akoya te, soko longoli etikali kaka 26 samedi. Wana mobali a préparé ndenge akozala mwana malamu liboso mwasi, mwasi pe a préparé ndenge akozala mwana malamu pa ya mobali. Me Karine Mokonzi bango wana na fiançailles na bango bavandi mingi bango na bango, à part quelques heures bayaka ba camarade ya mobali pa feli, eza normal parce que yende mutazali maître ya maison pe bazali na ndaku oyo ya Tigre Noir, ba wana bakokoya quelques heures pe bazali kokende. Po Karine Mokonzi atala nyonso oya mobali na ye, mobali pa yebi oya kotala ya Karine Mokonzi, surtout kutu satala mingi na net ayebi yango mingi. Pe azomona pe ndenge makambo ya Karine Mokonzi na net ezali kokende tout le temps. Yango pa feli ye koyeba Karine Mokonzi asa yebi na ta o bavandi. Mais sikoyo ndenge bakangami susu na ndaku boye bango mibale, en tout cas azoyeba susu Karine Mokonzi kitoko. Elingi koloba Karine Mokonzi pe abakisi koyeba pa feli kitoko, abakisi kokutana na basemeki na ye, abakisi kokutana na entourage ya pa feli pe aza komona ba air pa feli akendeke pe azongaka, aza ko comprendre ba déplacement na ba geste nyonso ya pa feli. Alors Karine Mokonzi na mobali na ye bazali na position ya kitoko. Tokanisa te ke Karine Mokonzi azali isolé, tokanisa te ke Karine Mokonzi abwaki batu na ye, mais tokanisa ke Karine Mokonzi bazali kotonga fitir, bazali kotia ba beton ya ba beton, mais nanu na samabele. Eza te ke beton o batiaka muke kaka na samabele likolo monani, non. Aza kotonga penza se ya mabele ebele penza ba beton ya makasi, au moins 10 étages na se po tonga 5 likolo. Alors bokanisa immeuble bongo soki kokokwea na ouragan. Yango Karine Mokonzi na pa feli soki bomoni ke bazali boye. Bobanda kolota bandoto teke Karine Mokonzi turo ala television kabelo e baluki boye pona nini. Po azakaka ye moko na kati ya ndaku na mobali na ye ba camarade bazate, non eza bongo te. Soki Karine Mokonzi atie kabelo wana bongo parce que kabelo wana asepeli ezala bongo bobosana te, aza chanteuse, azali actrice, azali comédienne. Alors akoko bimaka toujours na image oyo biso toza kozela te.
yango Karine Mokonzi faut sala moi quelque chose mais kabelo oyo yatiaki na mutu bobosana te eza kabelo kitoko eza pe na mode nakanisa bolandaki video moko ya Olga Kabelo aza na salon na fille moko ya angolaise fille wana angolaise asombaki bakabelo ya milai sikoyo ye alingi kaka bakata batu na bakommentaire basolobaki akata te eza kitoko bongo bameki yango na mutu esimbi pe mutu asala alobi no boye ebongisi yo me fille wana angolaise alobi bakata kaka alors Olga Kabelo mokonzi ya Kabelo na coiffeur oyo azotia coiffe na fille angolaise nani aza na raison mutu azalaki na raison aza kaka moko fille oyo angolaise pamba te bakabelo ya milai bozosepela nango ti lelo me bakabelo ya mikuse yango mutu se bandaki korenie na 2019 donc suki nyonso ya mikuse se ebandaki korenie me sikoyo lokola mingi penza nanu bayebi te mpona koyeba ngo fo kende nanu na bakafe na baboite ya Hollywood ou bien na Monaco okende na basite wana bisika bato balela kolata balela basuki balela mode bayaka boko comprendre ke basuki ya mikuse se banda korenie alors fille wana ya angolaise aza na avance makasi koleka Paola oyo alela lipeka ya tigre noir mais akomela soyi mpona lipeka wana ye mutu afingaka bangolaise mangolaise alakisi ke kabelo ya mokuse yango mutu eza na mode yango mpe Karine Mokonzi ntango aza kobeta bawana alobi azokomande mosusu ayebi ke eza na mode mais bon tozolobela kabelo te tolobeli nde Karine Mokonzi ndenge azali na mobali na ye mutu moko te akanisa mabe bokanisa au contraire malamu bozela eloka malamu eza koya pamba te baza kopesa biso kaka signe ya bolingo baza kopesa biso assurance ke bango penza bazobalana mpona maseki te baza kolakisa biso ke bazobalana mpona mokanda te me bazobalana mpo batonga futur mpo tomonaka madame Feli na Feli ye moko ou bien papa Mokonzi na madame Mokonzi pourquoi pas parce que Tigre Noir ayebi wana na monde ya ciné na monde ya miziki na monde ya icône ezali na tango moko pa Feli abanome makomba Mokonzi moko Mokonzi comme d'habitude ndenge ezalaka na logique ya chose akomema kombo ya pa Feli wana eza likambo kokamwa te en tout cas bozela bobonga bakaka mpona kobina na feti ya la baronne pe feti libala oyo en tout cas ekozala libala bon etilingana loba ebongi bomona yango na miso na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger, donc ba samta lo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.